RDC, tozali koremercie bino mingi bayebi omesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com. topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. lelo tozali na esengo mpona ete tosili kozwa bino mwa basango moke na oyo etali mboka na biso république démocratique du congo ndeko moko asilaki kobenga biso a partir ya république démocratique du congo nde asilaki koyebisa na biso bamakambo oyo ye ezalaki privé mpe asilaki kosenga ete tomeka kotransmettre yango mpona kotalisa mpe na bandeko mosusu oyo bazali toujours na kati na ignorance mpe bazali koyeba te makambo ndenge nini ezali kotambola nde tozali koyebisa na bino ete bana ya kinshasa to bana ya kongo bandeko ya kongo kosambela ezali malamu ezali mabe te wana ezali malamu po ete ndambe alobi ete nzela ya biki ezali kaka na nzela wana kosambela ezali malamu me tokomisa kosambela te na ndenge ete tomemaka makambo ya nzambe na ndenge ya fanatisme na ndenge ete tomeka kotia bamakambo mosusu oyo ezali na ndenge enongobani te na kati na liloba ya nzambe ebongi na biso ete toyeba ndenge nini tokoki kotambola et surtout na oyo etali bakambi ya bamangomba bapaster boyeba ndenge nini ya kopesa vocation na bino na kati na lingomba mpe kolakisa yango mpe kopesa liloba ya nzambe na oyo nzambe alobaki ete bokende bopesa ofele mpe bolakisa na bato oyo ezali mabomba mino na ngai bolakisa yango liboso na bato mais toyei koremarke ete bato mingi to bapaster mingi baderute na nzela na bango oyo basengaki epai na nzambe bakomi ne kolakisa bato makambo ya nzambe na nzela ya mosolo soki oye na problème na yo paster mpo bondela yo il faut opesa $10 $50 $100 oyo akopesa $10 azali na degré na ye ya mabondeli oyo akopesa $50 azali na degré na ye ya mabondeli oyo akopesa $100 azali na degré na ye ya mabondeli oyo akopesa $1000 azali na degré na ye ya mabondeli vraiment tokamwaki mingi toyebi te bamakambo oyo euti wapi sa mpona komema bino mosika te kosenga na technique batia biso message oyo ndeko na biso abengaki ya parti ya Congo makambo alobaki mpe bituna oyo biso totunaki mpe biliano oyo biso topesaki ye bolanda yango bandeko ezali pasi mpe mawa biso bakongolais toyebi te soki tozali kokende wapi alors tokosenga na technique batiela biso interview oyo tosalaki na ndeko Masamuna Rifin na république démocratique du Congo. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, ndeko naza koyoka yo okoki koloba. Nalingi na solola na bato ya Zoomel 1000. Oui, ozali kobenga bongo na studio ya Zoomel 1000 ozali liboso ya na kati ya studio na biso ya Zoomel 1000 donc ngai journaliste ya Zoomel 1000 azali kosolola na yo ndeko yebisa biso ozali wapi mpe ozali kobenga wapi sujet nini ozali na yango mpona kolobela biso s'il te plaît s'il vous plaît mais kana nikoyebisa biso po ete namoni communication epai na yo ezali mwa mobulu ondiri oza koyoka te biso toza koyoka yo bien mais mekana kobongisa epai na yo eloko nini eza kopase na appareil na yo donc meka kobongisa mais biso tozali koyoka yo yebisa biso ozali kobenga biso wapi mpe ozali wapi sujet nini oyeli biso s'il vous plaît. Ngai kombo na ngai Masamuna Rifin nazali na mwa masolo moko nalingi na solola na bino. Ok, merci mingi ndeko Masamuna Rifin mpona appel na yo. Alors biso tozali kokapte yo malamu mingi problème ezali te. Alors yo okoki koyebisa biso makambo yango ezali nini po ete na minute oyo tozali koapprendre déjà tozali koenregistre message na yo po ete na nsima ya bangonga tokotransmettre yango po ete bapeuple congolais nyonso bameka kolanda yango yebisa biso ozali na message nini oyo omemeli biso na studio na biso s'il vous plaît. Ngai nazobenga bino na république démocratique du Congo awa na Kinshasa. Oui, merci ndeko Masamuna Rifin nasili koyoba olobi ozali na république démocratique du Congo na Kinshasa. Alors meka koyebisa biso bamakambo oyo omemi mpona kotransmettre na biso ou bien mpona peuple congolais oyo bakolanda na nsima ya bangonga et puis tokosenga na yo oloba mwa makasi po ete opérateur na biso ameka koenregistre son na yo très bien meka kotombola mongongo makasi po ete ozali koloba na se mingi. Nabengi bino mpona meka kopesa bino mwa nouvelle moko eleki na kati ya bomoi to vi na ngai yango wana nalingaki naleka na chaîne na bino po nayokaki lisolo ya chaîne na bino epai ya baninga mosusu awa na Kinshasa bazolobela mo ya mwana na bebengi bino po tomeka kosolola mwa likambo moko ekomeli ngai. Ok ndeko meka koyebisa biso likambo yango oyo ekomeli yo
mpe ndenge toyebisi yo ete ozali libre loba oyo nyonso tu ezali na kati na motema na yo kobanga te loba likambo ekomeli yo soki ezali likambo moko oyo biso tokoki kosunga na nzela ya baréponse tokoyebisa yo nini okosala okoki koloba ndeko. Ngai na sambelaka na lingumba moko awa na Kinshasa ezali lingumba moko mpe eyebani ya monene awa na Kinshasa. Nazalaki na probleme moko o nazalaki koluka mosala nazalaki kozwa te naperdaki mosala na ngai oyo nazalaki nango liboso. Alors sikoyo nakomaki kosambela nakotisaki mpe meme barekete na lingomba na ngai oyo esika nasambelaka. Mais sikoyo ntango ekomaki mpo nakende kosenga bapriere epai ya paster na lingomba, paster ayebisi ngai mpo naka wana mpo bakundela mpo na ngai ifo napesa $200. Alors sikoyo ngai nazalaki na moyen ya kopesa $200 te nde sikoyo nayebisaki paster soki kasi moyen ezali nakota ata nyongo soki basali mabondeli nazwi mosala na kobanda kobomba ndambu mpo ebongo nai ya kofuta nsima. Mais paster ayebisi ngai epai ya Jésus nyongo ezalaka te mpo nafuta mbongo wana mbala moko nde esalaki ngai mwa problème. Mais atuka eloko ekamusaki ngai po ntango nayokaki bongo ngai moko nakendeki na ndako nakomi kobondela ngai moko na ndako mpo na ka na ngai wana. Mais eloko na ngai mwe bato oyo nyonso to paster asengaki bango bambongo oyo alobaki te abondela mpo na baka na bango. Atuka na ngai mwe ti lelo ata motu moko azwi nanu solution na makambo na ye te. Mais ngai nabondelaki na ndako problème na ngai lelo ndenge nazoloba boye nazwi mpenza mosala mpenza nazwi mosala ya bien mpe na kobanda lundi prochain vraiment nasepeli mingi. Yango na eloko ngai nalingaki nalobake vraiment nazali komituna soki vraiment nzambe asalelaka kaka motu bikamwa soki ozwi mbongo opesi na responsable ya lingomba